batela kombo Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikombo Yahweh Yahweh batela nikombo Très heureuse de vous savoir nombreux, bien sûr, pour suivre votre magazine Ma Commune, fidèle aimable téléspectateurs de Royal Télévision, comme à l'accoutumée, émission Nabino Ma Commune, les terrains, Tokitarana, différentes communes à ville. Enfin, il y a Kolobé la réalité, Topé, Ma Commune, les Karanaba Commune, Wana Kastozan, et Sengomakasi, Lelo, Ma Commune spéciale découverte. Il y a Saint-Noé, Mawagali, et pas Yoa plutôt Zubongo privilège. Il y a Koyamba, Mwanamboka, Titi, Mavoula, Eric, Oazali, président, il y a jeunesse, il y a église catholique, Saint-Noé, Mawagali, Tozo Pesa directement, Mbote, président Eric. Mbote, maman journaliste. Voilà, Tozane, c'est un makasi koyako yambayo a tokutani na Saint-Noé Mawagali et pas yoapi ozo kamba jeunesse justement okoki ko pesa moi liloba na compte ya présentation na yo. Merci pour la motuna. Nazali moko ya bakambi ya bilenge ya Eklezia Katoliko awa na paroisse Saint-Noé Mawagali. Biso nde tozali kosala ete bilenge bazala na ndakisa malamu bazala ba exemplaire bisika binso bazwami nde ba formation pesama na ba groupe de vie lokola Kizito Anuarite tobenga groupe K bilenge ya Mwinda communauté Bondeko Cefak Mijerka APA Armée des Petits Anges ba groupe wana iso ezali na bokambami na biso lokola awa na paroisse Saint-Noé Mawagali. Awa na paroisse Saint-Noé Mawagali tomoni bilenge mikolo leki na compte pamba te tolobela ba problème ba commune to kitarape to ba différentes réalités to pe vécu quotidien ya population yango na mokuse to ningi to yeba na réalité otu ko leka na mboka na biso to mona ki bilenge ba jeune catholique ba telemaki ba tambolaki ba marchaki justement ba impression ezalaki nini par rapport à marche batu misusu pe na ngambo misusu ba condamnaki yango yo en tant que numéro 1 ya bilenge ya Saint-Noé Mawagali makanisi ezalaki nini? En fait, nalingi la préciser que tango biso bilenge to tambolaka bilenge catholique précisément tango to marchaka ezali te po lokola tango to tambolaka avant l'élection en 2018 ezalaki contre personnalité ya mwana mboka Kabila. Non, ezalaki pour faire respecter constitution ya mboka. Tozako senga ete mboka ezali na otobenga libeko likunzi constitution ezala respecter parce que batebele ba interpréter ngo mabe oh non les catholiques ont marché les catholiques non to marchaka pour en faire respecter constitution et non contre personne physique ya donc na mboka soki par exemple makambo to malamu te esengeli ko telema et biso bilenge de photos parce que la plupart tous les premiers à la mboka biso nde ba jeune tozala sacrifier. Donc c'est normal que tant que maison qui est malade biso bilenge to telema to s'imposer pour nous faire entendre. Donc c'est comme ça. Voilà, Nicolas Leki kolandisa maka makambo ezotalisa manamboka ndenge ba ezoloba mabatu susu to yebike église sengela kezalo au milieu du village. Ezomema ba problème ya ndenge na ndenge. Komona bino koyoka audio oyo ezotambusa na yebite soko zana conscient ya koyeba ete audio moko ezotambusa na kombo ya Monseigneur Fridolin Ambongo. Est-ce que vous êtes au courant na yango? Bon, makambo audio wana na linga kutu kolobela ngo te po eza yankemo ba meli ba bilone ya makasi asepeli kaka finga cardinal. La preuve est que azalash po asali audio abombi elongi. Soit à la conscience à propos nae alingami bimisaka non ngai ndeko tel na lobeli cardinal boye mais a manifesté degré à mal éducation nae a batami si ma téléphone nae ma chombo nae asali audio allez na finga nga si ma audio a lancé ngo et a batami nae si ma ya na dans un lâche to répondre été biloko mingi le kakata musu bo sepelaka nango te mais silence na bino oyo ezo justifier ni au moni soki cardinal asali omeli neti omeli wana le 30 juin asali omeli lokola nganga nzambe épiscopo asali apesi mateya abengi mo fraude par la fraude oyebika na bible
banda la Genèse tin Apocalypse place moko te na Bible au mona o nzamba zo soutenir fraude des raté et tata épiscope akotika la se koloba bosembo donc c'est normal et c'est normal que sur le lobby na Bible sur l'histoire il y a Jacob wana Isaac et tout Esaü nulle part bazolo ba que non nzamba pesi et pas à Rebecca maman ba pas sawana stratégie au mona na rozula bokonzi donc ça lango fraude par la fraude et cardinal lobby fraude par la fraude et biso bien catholique lobby fraude des actes fraude. Tu sais quoi, le diable reste diable même quand il devient gentil. Donc c'est comme ça. Et maintenant, comme on a biloko topembutuna potopoto, c'est parce que catholique est impliqué, bino bilenge pe bolinka comme ikotsa na politique. Boyoki kuna boye bobimisi mutu boyoki boye botamboli. Par contre, tous autres bazotal c'est parce que l'église est sénégalaise dans le milieu du village. Église, nazo pesa exemple ya biso église catholique. Batata épiscope mikolo miso tango basanganaka ezala pona bien-être la population. Jamais ba évêque catholique basanganaka neti na senko po baloba ke bazwa bokonzi. Bango ba évêque tango basanganaka ezaka pona luka intérêt la population. Bon mona ki angwa bakendaka cité le loya sans évêque. Ezaki échec. Mais tango ba évêque ba s'impliquer na à Saint-Sylvestre, toqué mon autonomie et bon on est côté mon Kozamboka sika côté et république fonctionne normalement. Donc quand les évêques disent non, il faut que la bango. Si les évêques disent oui, il faut que la bango. Donc c'est comme ça. Et si ko toko kolobandenge ni parce que nanga momusu bande ko ba politicien pas baté politique en na makambo belé oh bango ba évêque bango batu bazo kamba batu sen mais bazaka batel boso ko créer parce que quand il y a des marches comme ça tout le monde a bilenge bazo tambola il y a eu des casses na mboka kotona tout le monde a bolingo mboka te ba casse ezali ba perte de vue donc bolingo mboka to ko tia en place ni tango jeunesse azo sala biloko a Mon côté, bilenge catholique, basalaka marche, soit église catholique, oyokio babuki, non, et ça ils ont raté. Mais au monde ba marche ba parti moussous, ba parti politique, biso to parti te, biso za ecclésia. Surtout sali to faire entendre voix na biso et ça m'a pacifiquement au monde ba maman liboso, to na kuruze bilenge ba kena wemba banze manzambe, to moni la police, to telemi, to fukami et tout. Donc ba marche biso to condamner ba marche oyo salama na violation mibe kwa mboka. Il faut que tout ça mibe kwa mboka. Donc marche ba catholique to za sala ngo soit to sala rango soit to moni photo revendiquer l'homme ezal pour la bien-être communautaire. Alors to senga ba parti politique bango ba to politique tango batambolaka bana nandaki sana biso to sala marche te to tumbi to sama to buki to sama to piller non to sala bongo te et na senga pe ba konza mboka bayo kaka population bayo kaka peuple. Tant au peuple a revendiqué loko bayo kaka. C'est ça, il y a solo baimbo kawana botiko landa mezama loba ya président Titi oya zali bongo président ya jeunesse ya Saint-Noé Maragali et pas yo pitoye tozo epenge makambo belé to lobeli mo mke na maimatali bilenge catholique to pe participation église catholique na maimatali politique ya mboka na biso to sisi yango kasi tozo kota na découverte ya église Saint-Noé Maragali et pas yo pi ezalaka lolenge o te na cadre constat président Titi o pe sabiso makanisi moi lisolo muke na o etali Saint-Noé Maragali. J'espère que le message est passé au talisi polele na o yo pesi makanisi na ba impressionné par rapport à la politique vis-à-vis église catholique. Siko na mokuse to lingio pesa biso makanisi na o etali église Saint-Noé Maragali o ba imboka bazo découvrir à travers émission ma commune. Bon, merci nzamba sala biso grâce tango tozui Kiré Asika abbé Grégoire Nswami Mbambi. Aye akutaki paroisse ndenge zalaki aye na makanisi na ya sika na conseil paroissial lokola ba papa Etienne oya sima na ngai makanisi na bangonde esali que biso na paroisse to koma na vision moko vision ya mambongo na solution na paroisse ndomoni na kira sali 2 ans na 2 ans wana a changer ba tol nyonso ya paroisse au cause de l'église jardin oyo Caro na grotte a sabiso forage ya mai bokomo nango kuna forage ya mai parce comment oteka mai et to komina cantine paroissiale ototeka biloko ya kolia ezalaka ba bio toteka ce qui est bio awa vivre frais kotarate ba poulet ya biso moko maki miel fufu et tout donc tozo kumisa nzambe pona ko pesa biso
équipe presbytérale ya boye ba sali effort que biso pe to comme reçoit vision loko l'année passée kira salisa ba jardin mo andunda te kama ki a makasi nde année o biso pe tozi makanisi et na senga ba président nyon sur ba paroisse na chaque paroisse boza mo espace moké to sala ba jardin espace moké to sala ba jardin biso bilenge to pesa ndakisa wana na remercier pe kire ya Saint-Paul na Barumbu apesi biso pe sika to pour être tout ça la ba jardin wana pour abicher espace ya souté paroisse me comme presque chantier donc tu préférais ba place au ba paroisse c'est un espace ba benga biso to sangana bilenge paroisse wana to ça la ba jardin ndunda matembele dongo ndembi nyoso to ça lango parce que elenge esengeli aye ba ke musande tombola ekolo donc politique na biso minito eza que évangélisation avec développement. C'est ça la vision de cette paroisse. L'évangile sans développement, en tout cas, a aussi mbatté. Donc, Bandiko Balandi, au lieu de rester à ne rien faire, que ça, là, le lingue ozali koloba. Mais ndenge oza en tête, il y a jeunesse, il y a sabiso, kambakango ndenge nini, ba difficulté nini, yomoko okutana nango. Bon, au moment pastoral des jeunes, et ça pastoral, moi, ils ont la complexe. Mais tous les batu oyo le raba maman Hélène bolinga ça na so elenga ma poser un problème na za difficulté à résoudre ngo na tinde pas ba boti ba groupe de vie et ça na ba encadreur ba groupe de vie le roi Mijeka ba encadrer bazali communauté bonde ko ba encadrer bazali kizito noiri te ba encadrer bazali apa ba encadrer bazali so qui problème et ça na kati ya groupe de vie wana ba au mon biso direction ya paroisse et na niveau na biso toko mona baboti mususu soto ko kite wala nto moni omonier oyo amemaka epa ya basango po basango batala boni ko sunga bilenge na tina te bakola na boyambi donc ils en a cadre wana ba difficulté za la kaibele mais place nous sommes en difficulté on se réfère toujours au prêtre banganga nzambe bango nzambe pesa pouvoir wana ya kokamba ecclésia et si mana bango nde to sera ba solution vis-à-vis ya commune boza awa na kati ya commune ya Mongafula église Saint-Noël Mawagali bo umeli eza mikolo ebele pamba te ezalaki boye te lelo toyei kokuta ngo lolenge mosusu bozo vivre ndenge nini na kati ya commune ya Mongafula. Bon commune ya Mongafula tozali na ba difficulté ezali ebele eza réel mais tozo sepela quand même depuis que moi la mboka Trifon Azar bourgmestre wana yé au moins azo kitara na terrain moindre pépin a quitté na terrain ndenga la monaka a quitté na terrain et a meki ko tala ndena retrouver solution mais ma problème sur réel est que netia to za mai makasi et grâce ya paroisse Saint-Noé au moni forage ça fait 3 mois opérationnel tout teka mai na ya mulangi mai ya bidon mai na mabota donc livrer pe mai à domicile et ngai comme président senga ki ba jeune ba ka kozwa mai na paroisse o tchena mutu oke oteki muta osekayo azate ole ko vana ndako osale lokote oyo na paroisse otoki mai na yo ozu mai paroisse spécialement oke oteki oyo verser mbongo na paroisse ole ke kende ko lombo pa batu mieux vaut koya ko se prendre en charge donc commune est un premier belé mais au moins malembe je crois nzamba sunga bakonza mboka pe bawe banden ko bimisa biso na kati ya ba difficulté wana toko koloba ke église Saint-Noé o ko pe ko sala ko participer na développement ya commune Mongafula bourgmestre yemoko ndenga zawana toutes les fois to invita ke awa so aye lundi amoni paroisse ndenga mususu et oya un mois après akuti paroisse changé d'autant que tozo mbongo wana na kati ya paroisse et sengeli mbongo wana ya paroisse Saint-Noé et influer sur ba paroisse nyonso ya doyen parce que ya siège ya doyen Saint-Noé eza siège ya doyen Saint-Noé Mawagali donc tozo ba paroisse ozo dépendre na biso awa alors et sengeli exemple ya solo et uta awa na doyen et banda après kende donc mbongo na commune na biso esengeli pe ya paroisse esengeli pe et mbongo na solo na kati ya commune la première année que tala bato bazo ta musika bazo toka mai awa pour la toka mai esengeli te ozaka catholique tout le monde là c'est la vie c'est pour tout le monde donc église ezo pesa déjà ba ouverture na développement ya commune na biso et to senga pe ba paroisse voisine elanda exemple ya paroisse Saint-Noé Mawagali
ya solo TV za radio te ndenge président Titi Auti kotalisa na mokuse que forage ezali biloko ndenge na ndenge soki bolingi koya même ko visiter Saint-Noé Mawagali bokozala jamais de sitôt kende ensemble ba fidèles aimables téléspectateurs ya Royal Télévision toujours na cadre émission ma commune kokoma sur place kotala ba réalité ni nezoleka kuna na forage. Benisa Kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo ya solo bandeko batali émission ma commune tozoko bakaka awa na kati ya Saint-Noé Mawagali ensemble na président ya jeunesse ya église oyo Titi Mavula Eric et pas wapi azopesa makanisi na oyo etali découverte ya église oyo Saint-Noé Mawagali siko na minute na mokongo na biso kuna topesi mokongo chantier za na sima yepisa biso betela biso chantier oyo ezoto pe siko ezotongama na objectif ni. Bon, tango kiri asikane alobaki mwana mboka sango Grégoire Mbambi swami tango aye na équipe na ye abe Kwasi Emmanuel abe Emile Kankolongo abe Diego Mertens tango baye ba constater que na paroisse na biso comme siège doyenné dans une salle ya malunga te ko yamba ba tout sur ba réunion malunga ezali à compte doyenné nde bazwaki likanisi ya kosala salle oyo donc na salle oyo ndenge eza chaque commission ekozala na bureau awa eza déjà na bureau awa où ils sont en chantier, bien sûr. Chaque commission, il y a paroisse dans le bureau. Ensuite, ils sont dans la salle de fête VIP. Salle de fête VIP, ils sont l'écolo. Et nama, comme ça, c'est belé belé. Donc, salle où sur Sili et vous avez l'occasion qui toko. N'importe qui a quoi vous visiter paroisse dans le biso. Soit bois qui kamis awa, à commission Zambé. Donc, na ba jardin qui toko boye, et ils ont attiré ba visiter. Mikolo, il y a une question pour le développement. Mikolo so ba marié ba outil la maison communale, ba katisi ma moko. Ba kanga ba photo na jardin qui toko oyo. Ba la paroisse na biso ba vraiment ba photo ba selfie, ba outil na ba groupe de vie, ba outil na ba groupe WhatsApp, ba publier et ça la kitoko. Et na cantine paroissiale na biso to kinebomona mafuta mbila moto teka kuna na ibite so lambela ngata blongo ezana ma biso teka mafuta mbila na uta Saint-Noé Chitoko. Donc, tout ça, miel pire kuna, tout ça, mbisi ou ta fleuve, océan, tout est kabilo eza bio, mbisi ou équateur, bilo eza la raté. Donc, biso objectif na biso c'est que non, tant au Saint-Noé et comme il faut attirer batuboye, et ça biso bien, nous sommes les apports le kumlanzambi. Ya solo pambate ba imboka bo découvrir ensemble ba boyo kaka Saint-Noé Mawagali na kati ya commune na Monga Fula yango ba imboka ensemble tozoko ba passe pambate mission na bino eza ma commune eza rabongo ya descente sur terrain to kitara na terrain na ba différentes communes à ville enfin ya ko permettre na ba fidèles aimables téléspectateurs bo comprendre ba réalité nini kasi lelo to ko faire découvrir bino Saint-Noé Mawagali boye ba biloko ni eza na kati ba activité ne salemaka église o etambolaka ndenge nini et pas wapi toye ko zwi mokambi to pe o azo diriger jeunesse ya église o Saint-Noé Mawagali et longona yende azo faire découvrir bino botala ngo kaka à travers télévision so pe bozana besoin ko ya sur place. Ba porte eza ouverte ba koyamba bino na bokebi penza kolobela ba activité nyonso le kana kati église o kasi ozana kati ya catholique ozo kamba jeunesse en tant que jeune yo moko pe totiono na angle wana tango boyo kaka ben jure ba makambo ezo bima ndenge na ndenge vis-à-vis ya ba cardinal ba évêque tozomona kuna na Saint-Cope ba chole kuna bazo finga mana baza traiter na ba toutes sortes ya makambo ndenge na ndenge et ça la bino ndeni. Bon, omoni biso to comprenaka. Tango ba évêque ba ko sangana ba lobby par exemple après l'élection que moto a gagné pour la biso za moto tel. Les évêques sont parmi les mieux informés de ce pays. Les évêques sont parmi les plus informés. C'est le lobby bongo, ça dit bah on a raison. Mais au monde politique n'est pas de temps en temps, bah tu vas se permettre de faire un bango. Moutro la béchole. Et vous savez là combien de diplômes? C'est quelqu'un qu'il faut traiter avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de considération. Nganganzambe azate mutala la mwina tongo achemo libana e amubeta beta bambunda o amonte bord na ndeba bandeko so benga ngo eza bongo te. L'église des rêves. Non. Bisso, différence entre Bisso et que moi je ne peux pas insulter.
Moi, je ne peux pas réduire au ridicule baninga basusu. Mais dans le but, mutu pas comme nganzambe baleka na ba formation, ba sélection, au petit séminaire, au propédétique, grand séminaire, philosophie, théologie, ba qu'est-ce que étude mususu, ba thèse, le roi ba chole wana. Donc moi aussi amoni le roi ligue des jeunes mo ya parti mo oh peut-être ba kambi nango ba za ba semi lettré mais bazo finga mutu oh ba ta que sur azaneti na acteur politique a cause peut-être plus fois supérieur à mon conseil na bango mais au moins mon ba jeune ba vendre ba miri ba gagner ba liba nyau ba finga ba sango soit ba finga ba pasteur ezala raté eza komi lukila ba malédiction le roi yanke wana ngala obenge kutu yuma wa sala ki Dieu qui a finga papa cardinal il s'est maudit lui-même il s'est maudit nganga nzambi soit pasteur basakana été il faut que tout ça et koyoka bango. Il y a solo le message est passé Igor Tsingi ensemble tozo kita to mona TV za radio te to mona pas wapi ndenge biloko etekamaka awa na kati ya paroisse Saint-Noé Mawagali to mona tozo mona de na ngambu kuna ba mama na biso bazana maputa oyo ya mama Maria ba maputa ya Mukristo azali mwinda tozo mona ba miel biloko ndenge na ndenge oyo mwana mboka Titi auti kotalisa biso kasi to koma sur place Igor Tsingi ensemble na ba fidèles aimables téléspectateurs Royal Télévision esika wapi biloko etekamaka awa biloko eza bio pambate baloba il faut toujours manger bio et se faire partir il y a bonne santé voilà. Yahweh Yahweh bénissa Congo Yahweh Yahweh batela mitombo Baimbo katoza awa na cantine Saint-Noé bozo découvrir l'activité ndenge na ndenge zo sala matoza kaka na kati ya commune Monga Fula na quartier Mamaye Motoza na avenue Mobutu awa na avenue Mobutu nde pa iwa pezwami église Saint-Noé Mawagali président Titi tozo ko banayo toza na liboso cantine pa pour l'acception biloko ezotekama peut-être population ya côté autopé ya République démocratique du Congo bakoki koya ko se procurer na biloko bino bozana ngo siko na ministre monio po telemi osimbi polo toyebi signification ya polo oyo omoni chaque paroisse catholique ezana organisation ya ba jeune polo oyo omoni ba komi archidiocèse de Kinshasa doyen Saint-Noé Mawagali paroisse Saint-Noé Mawagali Monga Fula commission de jeunes. Donc ezali polo ya marque pour na jeune ya Saint-Noé Mawagali o naza armée membre ya pas armée des petits anges bilenya mwinda communauté bonde communauté mo centre wa Yezu ba groupe de vignos groupe K bango nyonso polo na biso ya paroisse yangoyo eza déjà disponible à peine na cantine à paroisse et neti lokola le 5 au moyen na biso o aza diakono sango Mertens Diansuka azoko manganga nzambe biso bana seno tant to kino soutenir na cathédrale toza identifier na polo na biso toza marque na biso do biso nyonso to sa to na marque na biso na yesa bino bilo to teka na cantine na biso ta mafuta mbilo mona ngapi mafuta mbilo ta nezo ninga ozo ngapi o so mafuta kangama oliango ki gorge pasi ta la fufu na biso ya Saint-Noé 10 kg oyo donc c'est pour dire que na kati awa nyonso za bio. Oyo mayebo eteka na primo malamu mayebo mbinzo madesu mbika matungulu et tout et so koti koto nde place nde makambo ezali net awa ba oyo eza mbisi eutaka océan eza frais ba poisson frais et où tu as aussi mbala moko ti awa to tozoteka ngo awa la paroisse na primo malamu po ba paroissien na biso balia tout ce qui est bio ba poulet oyo on a bien ce point 40 ce point 50 oh sorry point 100 sorry point combien oyo eteka ma awa na ya biso moko na kata ya paroisse donc tozosenga la ba ndeko o balinga olia bio ba beta pe coup de koto. Si ko lia bio angonde balobaka manger bio c'est coûter bino biloko ngo bozo tesa ba imboka est-ce que petit peuple pas aux la possibilité ko lia a mais Monga Fula eza commune ba riche ya commune ya classe moyenne donc batu nyonso et aux la mobolo za la riche quand tu viens ici tout le monde se retrouve et ça un prix abordable ndo moni ya tira ba te belé nga soki na sengi ke to bande comme ça ba mona ngo eza ke bango pe ba kolia bio
po bilo tolia kuna oyo uta côté kuna pardon badi yo mo ebinenge zala et puis sa maladie balia bio ya solo balia bio kande lobi même ngambo tali sibiso te soki biloko ni eza oyo eza makayabu na ipsa ki awo nyonso ya bio omoni mbolongo awa makayabu bio ici tout est bio à Saint-Noël tout est bio donc baya na cantine na biso ba osepela baya ba osepela batiko lia biloko ba lia wana ba obela ba osoma biloko ya malungeza awa ya solo merci président Titi tomoni pe ndeko mwasi awa diebisa biso na kati ya cantine tomoni lokwa yo vandi ozo gérer ba activité tambola ndeni bosala ndenge ni po batu baya kosomba biloko eza awa. Bon, bonjour d'abord. Ngakomolanga Esther Ebuka, naza gérante ya cantine e. Ya mingi ya kolobeza te po président Titi alobi déjà nyonso. Sango a favoriser a fongoli makambo. Seno ekoma na ndenge oyo moni lelo. Ba Kristo bazoli ya bio, nyonso yolega malamu. Twana ba marque ya biloko nyonso. Soko lingi mai en gros et en détail ezali na marque na biso moko ya Seno Mawagali. Omoni balaction mbisi dans tout est bio. Le petit peuple se retrouve les batu nyonso oyo ya rang social ya se ezala mama oza mobolo otekaka ndundo otekaka pilipili soko beti tour na scène oyo ozala jamais déçu tout est bio. Nous voulons pas que les gens consomment biloko eumeli batie ba formol dans eye na ba conteneur ekangami non. Ici tout est bio, mangeons bio po ya onde ezosala ke nzoto ezala bien, nzoto ezala toujours makasi. Ya on conseillé na batu nyonso bo beta tour na scène oyo ozala jamais déçu. Avec gogara sopi na e abuki prix d'onyonso eza nango ya kitoko. Ya solo mama nyonso eza ya kitoko tokende pe kuna na ngambo ya mai nde bobeti sete awa pamba te likambo ya mai na kati ya komina monga fula eumeli makasi solution ezwamaka kaka te toyebi te mbela ebetama na bandenge nyonso awa possibilité ya mai ezali forage ezali epai ewapi batia yango na disposition ya population nyonso ya coin oyo ya côté oyo balelaka na mai matali difficulté ya mai baya na facilité nyonso tout kozwa mai pamba te l'eau c'est la vie. Yahweh bénissa Congo. Yahweh batela mitombo. Ya solo Igor Ting ensemble na Fabrice Lundo 600 giga tozo ko émission ma commune bozo mande to la sabino ba coin nyonso ya église Saint-Noël Mawagali toza a lelo émission ma commune na commune Monga Fula spécialement Saint-Noël Mawagali kuna na ngambo to moni terrain mais toye précisément a nesika epai wapi ba imboka ba yaka kotoka mai forage ya Saint-Noël Mawagali. Président Titi, un mot par rapport à ça. Bon, merci. Awa, on a expliqué bien notre la première maille makasi. Par contre, c'est une celle déjà plus de 50 ans. Par contre, c'est plus de 50 ans. La première maille est makasi. Mais tango équipe presbytérale oyeye na sango Grégoire bakani site il fallait que sur la population monga fula ndo moni batie biso forage à maille ozo soulager population makasi et avantage à maille oyo vraiment pur et outil na 150 mètres. Mai na biso o aussi la elote et outil na 150 mètres et zaki traité na batu ya expert en la matière et quand nous toki maman ki omeli o na ko tokisa o na cha mulangi o na cha eza bongote quand même maman zo toka mai boye mbamoko bameli eza mai moko avant bo kene bo goûter ngo eza mai mo impeccable donc c'est comme ça. C'est quoi le problème à Mayo Kolo Balilobanine parce que Oumeli pe na komina monga fula mbula na mbula mai solution zo marakakate Lilobanine okoiko loba eza vis-à-vis ya numéro 1 oazo kamba na o etali bande kona biso ya régie des eaux. Bon ngala osenga en tout cas ba konzambo ka batala kawana monga fula eza munene tokolo bateke forage o ya Saint-Noël et ko résoudre des problèmes nyonso mai na toute la commune non là c'est faux mais au moins ba habiter à quartier mama yemo na ba mso uta moi c'est quartier likolo kuna ba ko toka mai awa donc problème mai est un problème réel donc ba konzamboka ba meka ko booster ba ça moins fort que problème on est la résolu c'est vraiment beaucoup de gens souffrent par rapport à maman mais au moins biso Dieu merci et na kombo bilenge ya monga fula bilenge catholique ou non catholique to féliciter ba Bassango Saint-Noël pour l'initiative au Bazui. Église, évangélisation avec développement. Et non, ma quelle mbunda pou. Donc midi pourquoi? Au moins évangélisation avec développement et on encourage et continuer pe na bisika mosusu.
ya solo continue kuna na ngambu tomoni ba mama bazotoka iga ntingi tozoko ba iga ntingi na international mbote mama. Oui, mbote mama. Mama kombo na bana. Mama Koko naza biso toza na Elwana ya Selembao. Siko oyo kotoka maiti awa. Mama, likambo mayo to ebiso te toloba ndenge nini. Donc mai ekomi donc problème. Même kuna to uti ba mai ezali ko bimana no me ebimaka lisusu te. Donc ni tete ba forage oyo bele na ebinde to suka te. Donc nzamba pambola ba bazwa ba idée oyo ya kosala pona ko sauver population. Lobani okolobela bakambi mboka oyo ti lelo batika bino mbula na mbula. Mama, oyo pe ya koloba na bakambi na oyo ba soute nini ya koloba. Ba o babanda koloba na banda kala tozwaka solution te. Mitema na bango kake sala soki eza pina ya bomuto na ya bonzambe esala po naibi eloka koloba na bakambi te. Mbote papa. Bonjour maman. Comment Aristote oyo luka mai awa mai yezo bimate. Mai ebimate. Confinement wana. C'est mai. Sur na kata lopon. Tous en robinet mais na ebi wote dernière fois mai ebima. Mayo bozozo awa na scène e mawagali eza ya qualité bien. Eza na ba mai mo ya forage. Merci ka pona ba po bayo sunga biso ne makasi. To bana kende peut-être au matati ba monko le to na ba mai ya forage ko kata na basilema on a se ko luka mai mais idée bazwa ki ba ede biso makasi zamba pambola banka. Solo merci. Moi mon président Simbi Prodeli oyo ezani. Oyo eza désinfectant oyo esalami na kati ya paroisse ba chimiste ya paroisse bana ya paroisse nde basali produit oyo Prodeli désinfectant mo mikolo mokonzi ya mboka alobaki esengeli na babinganga esengeli kosokola maboko ngonga inso oyo eza lokola lave-main ya poche osombi yango eza nango ntango moke moto nyonso moto ateka matembe moto ateka moto apusa kosomba yango osombi mpona sante na yo. Donc oyo eza ya biso moko esami awa na paroisse ndomoni yango bakomi yango paroisse ene maogali et so otali miel oyo naokumisa oyo eza miel pure alors miel oyo te euti soki makili ma David kuna oyo basala wana basukali bacomplike yango oyo eza miel pure oyo paroisse ezoteka na basoya babui eza bacuire maputa na omoni na maputa bandeko na biso baprotestant mokristo ajali mwinda na maputa ba mama catholique donc c'est noé nayebi te quoi nayebi te toza pe na bachapele na biso na kati ya paroisse oleke mokristo abimaka kokende luka pasi bala te totia bachapele na biso ezali balivre nini babible nde yango totekaka bakuruze bastati po esili nde yango tozoteka mpona bakristo oleke tobanda kotelengana mingi bato bayaka kosomba baclient libanda to peka ya kati kaka baclient libanda bayaka pe comme toza neti na bilamba neti ya mokristo azali mwinda po toza eloko moko na kati ya ekiminiki tozalaka na bango yango wana lokwa baza kosenga biso ke botiaka mpe biloko na biso mpe to yosomba yango wana mpe totia bautaka mpe libanda baye basombi mpe kaka na kati mpe eglize awa omona toza na bafamille mosusu baza na bandeko na bango protestant so bayi kotala bango mona alingi azonga mboka aye mbango asombi nde yango totiaka bongo na kati ya paroisse. Ya solo tozokoba émission makomini awa kana scène mawagali mama yo poko ozana liloba na ndenge zoteka bafularo oyo eza na 5000 francs eza biloko tozoteka surtout biloko biloko loko tolingaka babiloko ya importe wana te yango tozoteka lokola basoya lokola babuyi biloko na biso ya mboka po bana balia biloko ya mboka tolandalanda oyo bazokoma na banini na bacarton na baboite wana te souvent bamélange eza mpenza sikoyo lokola ndenge bakozokoma te eza biloko eza mélange na banutritionniste na biso ya awa mpe bakashne moto akokobosana avant akota ndenge basengi biso na papa Fridolin po tozalaka na bakashne partout tozokende yango tozoteka biloko oyo. Voilà baimboka tozokoba kana scène mawagali à la découverte ya église oyo kasi pomoni biso tovandi misa tupamba te moko oyo azokamba pe na kati awa aza na titre ye aza secrétaire
ya paroisse Saint-Noé Mawagali tozo PCP Maluba s'est présenté boyo kaye akabola mo muke expérience o ya lekisi nango na tango oyo azali awa na kati ya paroisse Saint-Noé Mawagali. Mbote ndeko nga Roger Basokwamba Kabange, donc secrétaire ya paroisse ya Saint-Noé Mawagali. Donc toza na commune Monga Fula, donc quartier Mama Yemo. Donc la paroisse, donc misal vraiment dans les aming et belé. Donc tozo construire salle polyvalente, donc école donc yabana, mais kambu et belé mingi. Donc nazo félicité mingi surtout donc ba paroissien nyonso ba lingi paroisse na biso pour que donc paroisse donc échanger comme le col ba paroisse mususu ya minene ya mboko na biso. C'est un peu dans ce sens-là que je peux donc dire merci donc au cœur de la paroisse aussi. Donc dans un monde tout donc il y a monté mon malam dans Abbé Grégoire nazo pesa mbote. Donc paroisse n'a biso échangé donc dans 3 ans donc à Awa. Donc paroisse c'est comme l'école paroisse minene il y a Sacré-Cœur, Notre-Dame, tout ça, Fatima. Donc commis parmi donc ba paroisse donc donc basitaka na Congo, donc toza parmi donc ba paroisse wana. Donc nazo pesa batunyo sombote et puis na senga pe vraiment donc ba pesa temps mula ina paroisse oyo poke de makambo changer vraiment ndenge to sengi. Ya solo, merci, le message est passé. Tozongi na président Titi yo muto yambi biso liboso awa juste un mot par rapport ici ko tozali ba imboka bazomona na sima na biso misu pe ba yebi yango misu pe ba koyi koyeba te présenter bana mboka place to vandi awa okoyi ko présenter ngo ndenge ni na télévision. Bon awa to benga ngo ezali grotte ezali esika oyo na paroisse catholique Inso esika oyo ezali na statue ya Mama Maria et que les gens viennent se recueillir hein? Ba chrétien bayaka kosambela bamusu bakenda misala tongo azingonga kota misate na butu tanga ozonga apelisi bougie na ye aza en présence ya Nzambe asambeli et grotte na biso mona ndenge ezali ope eza ba œuvre ya ye Abbé Grégoire nda komisaki yango boye. Alors eza place moko ce mutoye il est seul en face du Christ, seul en face de Dieu azo sambela et c'est comme ça. Voilà, to comme on penza na suka pamba te Fabrice Lundombi iga ontingi ba signaler déjà to comme na suka émission na biso oza na message moko kokai olingaki ko lancer biso to tunité to pe koyi ko loba nini pona liloba ya bokabwani. Bon, na koloba boye intervention na nga pour la kosil ça il y a 2 volets. Premier volet ngai comme moko ya bakambi ya bilengi ecclesia catholique tozo mettre en garde batu oyo misana bango o to benga badongolo miso musa bango ko fingaka batata episcopo ko fingaka sango chole ou soit bangangaze basusu po biso toza à 80% mboko ceux qui jouent biso to décider to sangani que tozo mettre à genoux système mo boto salango mais ce to salango te eza que tozo respecter nembo kezo tambola alors ba parti politique ba plateforme ba teya ba sankara na bango ba obatinda na ba TV ezala mwana mboka Félix Tshisekedi ate ya batu ya cash ba communicateur ya cash mwana mboka Joseph Kabila ate ya ba communicateur ya FCC mwana mboka Adolphe Muzitu soit Martin Fayulu Bemba Katumbi bate ya ba communicateur o ya Lamuka et société civile bate ya pe ba communicateur na bango batamaele bazali soki na cash batamaele bazali mutu o aza responsable ko leka na TV ka fingite bazali eza na FCC eza na cash eza na Lamuka eza na société civile bate ya batu na bango soki tate ba episcope basangani net na Senko ba pesi communication na bango boyo kaka bango bevek baza batu ya c'est pas n'importe qui peut devenir évêque. On ne peut pas comparer un évêque avec un secrétaire général d'un parti politique. On ne peut pas les comparer. Parce que la plupart des partis politiques n'ont qui les contrôle. Des fois, c'est pas normal. Donc, nous avons mis Mbala Inso ba évêque ba pesa kama kanisi na bango so to landi yango to trouvera solution. Selon histoire politique ya mboko.
soki batata épiscope balobi basango balobi eke bapoliticien bayoki totrouvaka kaka solution batika kotinda bilenge ya batu na balabala pour réduire au ridicule certaines personnalités de l'église. Ce n'est pas normal. Biso ba groupe de vignon sur l'église catholique, il y a Congo Bimbave dans tous les diocèses. Ceux qui ont décidé dimanche tel mis ses alliés tête au sala boy pour revendiquer le tel na la hotelema. Basango banso na bosen pété ba mamelo na biso. Meti biso na paroisse tous en 4 congrégations ba mamelo na pesi bango pe mbote sika bazali ko na biso nzambe asunga mboka na biso na tina te mbongo wana ya solo ekota pe bilenge batombwama ya solo mbongo na solo ekota pe bilenge batombwama wana eza maloba ya président ya jeunesse ya église Saint-Noé Mawagali epai wapi tosukisi émission oyo ma commune bandeko batali ezalaki spéciale découverte ya Saint-Noé Mawagali ensemble tobeti masolo atalisi ba réalité nini elekanaka awa déroulement ya église oyo jeunesse se comportera ndenge nini vis-à-vis ezala ya politique pambate yazalaki voix topenzela o jeunesse lobby pour la mokolo lelo na compte ya émission ma commune. Voilà fidèles et membres téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur nos antennes. Ne zappez surtout pas. Je dis comme ça un grand merci à Igor Nting l'international. Fabrice Lundombi 600 gigas, bozara toujours wana na cadre ya soutien. Il y a émission Nabino ma commune, tous ala toujours ensemble. Tous os la peine Nabino, tous a besoin de suggestion na ba remarque, tous a wana voilà, tous os la message. To pe bolingi to visiter commune Nabino ndenge jeunesse lelo ya Saint-Noé Mawagali balobeli ba peseli en long et en large na o etali déroulement église au topé na cadre découverte pour comprendre bo soso nini boko ko retenir na compte ya Saint-Noé Mawagali ba porte na biso ya ma commune émission ma commune ezaya ko fungoma toko ya vers bino toko kita sur terrain pambati ya ngonde ezalaka devoir na biso topé souci na biso ya ko informer bino na makamnyo sur les kaka na ba différentes communes ya ville ya Kinshasa bandeko batali botika la malamu tokutani très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir et à très bientôt. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikombo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo.